Excellentes conditions d'écoute, vous nous suivez partout dans le monde à travers votre chaîne Tindika Tindi, qui est votre émission Micro Problème. Nous disons bonjour pour les autres et bonsoir pour les uns. Grand merci déjà à cette grande équipe de votre émission. Grand merci à Junior Mbou à la prise de vie. Grand merci à Mike à la montage. Grand merci à M. Réfin qui sont Bessange Bépikele. Je ne peux pas dire un grand merci au sponsor numéro 1 de cette émission, mais c'est Malila de London, le champion Zakaka Moko. Voilà. Et question de parler d'actualité culturelle aujourd'hui, nous sommes pour vous, c'est un artiste, actualité n'a créé Penza pas mal d'Angouma, une milieu musical, comprenez qu'il s'agit de l'artiste Blana Moussaka. Il est le fils biologique de Blanchard Moussaka, le parolier Moro Moranabiso, voilà. Et question de parler de cette actualité, tu as un bible, tu me peu sur la adhésion, il y a une wenge musique à maison mère, balobi créé séparation entre Yéna Papa et Blanchard Moussaka, on ne sait pas trop, mais avec lui-même sur le plateau, tu aurais un peu, et qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui est fait au juste, Blana Moussaka. Bonjour, bonsoir, meilleur vœu. Meilleur vœu, Mastanangai. Ça s'appelle les forts de une occasion. Donc, quand moi, on a Kangama, mon orangate pour nous remercier. Binotara, vous disposez, Tana, Binona, Boutou, Yaboé, Boutou, Makasi, Bobo, Lukanga. Donc, merci. Voilà, tout au côté de mon sujet actualité, Blana Moussaka, les lots, la carte, Wenge musique à maison, mais actualité, Oyo, ils ont qui bienvenue pour nous Moussoussou, mais malvenu pour nous. Et surtout entre autres papa na yo moko Blanchard Moussa ou azapé doyen na kati ya milieu culturel to milieu musical na biso yo moko personnellement ça la ki no ndenge nini ezaki ndenge nini recrutement na yo salemaki et comment ezaki par recommandation ya mutu moko boye to bon à chaque fois na na mutu moko boye na ba Facebook na ba mi belé page na ngeza na ba mi belé à Facebook belé basabona fort na ba page na ngai na partage ba sagesse mon boy na Facebook na ngo ba Bibla na roi des arts so beti bla na roi des arts dans Facebook na ngai wana page officielle na ngape za rabla na Mosaka dango na partage ba sagesse mon boy chaque jour au moins en temps sous proverbe mon boy ba na partager na batu na nga ba conseil ngape na zo itambi na tuna pe ba conseil et là makambo to dévoiler na ba chaîne tout est na dévoiler chez bino na tourner ba mama sana na page na bi ndebo mona ngai moko blanc personnellement ambition na ngeza un jour na s'adhérer na orchestre ou eza même nature na nga orchestre nature na yo parler moi je suis showman ngana showman nga pena na amta show orchestre eza nature mona nga eza maison mère partager na ba sagesse est-ce que bomoni ndeni nga fona s'adhérer na nino ba tutu ya roboya bazaki qui est majorité à Batou, il faut ça là. Bon, ça qui ont pété mbamo baloben na la vanda na les sous na Alexis Mobata. Mais ndeno kekate. Quand même ba dérangement mais nga so que tu ba sali bonga na côté na ba travail pour ça que ça mukete. Je comprends ya wa Real de Madrid na Espagne, ya roba mazembe na ba Congo. On comprend équipe le plus titrée du monde, équipe la plus titrée donc ça mazembe na ndenga Congo. Na nenga monde déjà Real de Madrid na nenga Espagne. Abi il faut encore ton bon travail. Hôtel mapena bozo yimba papa formidable ngam Noël Makanda ngam Weranson. Aotala yo oyimbi pe bien. Il a passé. Oyimba pena bo se bono ya machine du Congo. Opena na lo bana proverbe ceux qui toaki na ba académie française. Le roi na ba France chaque année moi bimara. Alors banga ba remplacer Drumer aux 18 ans. Na moi 18 ans na monde banga ba remplacer Drumer na scène et comme là kakole comme synonyme ya drum on comprend pas petit trop on comprend mo bala linda monde l'éclairage public maman aza pembe le roi moi à 12h vous comprenez aza mis sous clair le roi va projecteur à stade de martyrs donc pas mal na chez lui ngeza bongo ce qu'on dit au sala que journée mo bonabi et la zamba wenge maison mère et au sala ba répétition intercommunale moi ba notion na zamba ah bon c'est que Zamba créé le copo wenge ya rozwanga na palais. Ah bon? Et bandai na masina na tali na otala ba travail tout ezo salama. Et ke na lemba, et ke boy. Na tali na page officielle ya ndeko na biso mo bomi dans la Taylor que je salue à ça. Moi ça mbebo mosuni. Lèvre rose le roi libumamou c'est le gars palais. Chéri Mida donc na tali bono moni et roya gitambo. Intercommunal ce qu'on a Kitambo na binga mo pépé non loin sous ya palais donc à quelques pieds kaka quelque part kaka kokomi répétition eza lelo
ça va fonadi na ya teste balifanto na nga bayebi te okomprendre lupango navandaka nafutelaka bayebi te navandi na père aleki na nga na table na bamaître tout ya maison mère bayebi te bavandi na table na répétition navandi na table naomela comme mutu normal ya musicien petit moko abundaka nde na baorchestre nde mwa bakaraoke abetaka na baambassade abetaka na barestaurant banzembo bainterprétation bato vandi na sokaka na ye moi j'ai payé na payer na ba bière na payer pe ba tout ozaki na bango bango pe ba payer ngai pour nga melaka mai ni vin ni gin ni secret ni diamba ni chimbok melaka mai maison mère baloba kuna eza monde ba bloc on nyonso non na quoi c'est bana na ina mo mission to amela diamba te place nga za donc eza bongo te bu et obetake ele osiko pe galek na biso kama mona maître ninja matina podium abi blana mosaka kende ko vanda côté ba musicien bavandi d'ailleurs kochaki da maître ninja wana siko mtu ayebi ke na osa teste maître ninja po wenge fo ya mwa avant o signale ke mtu ateste bani c'est bon zala wana bu père alik na biso moment yo okoma na maison mère to sa teste nabite na osa teste bongo yebisanga te mbamo motivé père alik olandi mosaka olandi pena mosaka Blanchard Mosaka comprendre nanga na yebise te poani na ya teste na maison mende batu misuba ya pe na bakar batu te nanga na sa teste mona teste so na yemba bien na ya na mutu te ata père aleki nanga jouer rôle c'est vrai nature oh lobi nature na yo wana na teste pe na po maison mère ali kola sapatu nanga nga chosa 43 batu tout bona miki libo ba ke blanc ata 43 comme maison mère pesa 40 eza 43 donc numéro actuellement ali ko nanga po bala ni nanga eswanga te obindera ke otambola sapatu ya mukie to mulai po poudre na longola langi comme maison mère blanc ali kola sapatu nanga 43 on comprend et bala ni nanga osakana te bu amonika papa na biso formidable papa Noël makanda weranson mobala mama mampata sambela pona biso basumo ki mama na exaucé na Gladys ba parents batangisi bana na bekola cher bu papa formidable mutu moko testa zawa ba bisinga mutu testa zawa bika kafe ndasola ba batomboli musapi ko place ko public akitambo yo kamwa comment était ce biso batuno dozawa oyebisi biso te et pourtant ba yebiki en tout cas Brana Mosaka nakata mukebiki oza ta mususu les seuls musiciens oyim bonabiti amoko za ba makamno na ndinga cc oyita mususu ya sec ya pamba o bangala balba ya Kongo sanki bakanga mo manisoloko po debi maison mère pour ko adhérer kuna ezala kaka moi te père alika lela ki faka bwako bakoti o bwasali ezala na ma solo kolanda te maison mère yanda banganga te maison mère ya ringa kachi te kote babundaka maison mère za nature o mutape ça et papa formidable nature apesa na podium yango aza na palais te na palais za responsable o pena sala ka ba TP ya bana na e ba partager boania aza pena parent aza pena donc mobali ya maman pasteur ba partager bible pour Noël ngamba aza seul musicien oyo azap seul te makoza parmi ba musiciens ba bible makasi wa ba témoin de Jéhovah wazaka choriste à l'époque tanga ka bible ya osangana te vous comprenez taka chanson na ye ya succès na wenge parmi banzembo na ye bible zanga te vous comprenez bu yo betamaka mama ça va leli mais yo ndenge nini ngona yoka bonga na musika blana fo amata bina podium wenga fisi biso te bon total ye a négligé biso mama tiwe podium ba ya na silence c'est présenté à comment on a blana Mosaka pour les bouger blana Mosaka vous a balu na simatoni ya machine du Congo monsieur le drummer au pena faut pas remplacer donc c'est dans l'académie française donc quand tu dans l'académie française on dans l'académie française na sengi pena bato ba publier ba mo ya sika en tout cas na 2026 na fin nango bolongo la mot drummer bolongo la vena drummer beaucoup misango kakol comment le meilleur chanteur so yembarabe ba bengo rossignol le rôle oiseau wana rossignol a yembara bien tu chantes à la rossignol on comprend faut comme après que tu joues à la kakol et comme référence pas la référence pas beta ba nef yang on comprend même pas prise à ba Jackie Chang na ndenga ba drum bang 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 tu comprends bou à tout niveau c'est bondo pour c'est bondo c'est le drummer a tchara banzemba succès na histoire à Congo à tout niveau na c'est bonda bi oui bien papi kakol akubwanga na peti taka balobaka o kakol atrikaka bato nga mbimite bakubwanga na pe habité mon affaire na biso banil Mosaka tout ça verra bien c'est bon aux chanteur 45e voix après chanteur deuxième voix
avant na kitambo na veni Bandundu 82 na koyemba surprise Kapangala. Ah, pour chanson na linga on va pour venanga Pedro Auguste motema mama na din kina alela nzembo wana ya osakana te. Est-ce que recrutement na auto adhésion na kati ya maison mère oui razwa ki par règlement de compte te lokabi que non mon saka za na BCBG bisona ba on za ka moi benda bika azo par règlement de compte pour prouver que non moi na mo kuta préféré wenge musique à maison mère que BCBG. Ah non, je crois pas. Papa formidable am taba nature on atanda mbala maman pasteur. Joano nature aux mbala maman pasteur obi ko la ba jeune prière trop au sambela trop on comprend. Non, ils a travail. So pe na eba ité à repose on peut-être. Masa nanga mo azaka pa Fabrigazi, pas maïso Fabro. Soda pena ya wenge maïso Fabro. Masa mo azaka na fiston ya mpanya. Azaka pena wenge. Oui, mais azo chance te. Il a été par rapport à Ngenge non. Par rapport à un moment où on a ndenge au travail, les autres un moment on travail zaki ndenge za lelo te. Papa formidable à côté la raté. Faut musa ne ko ya livra ba tout. Ba la maison mère, ba sénateur, ba député. Boyo kaye a livré yo, ya longo na ngambo. Denga livra kinga. Je comprends. Moi blanque ba. Mokili monde ya surprise mama ngai na yebaki te o. Baninga na komisa bandeko nde banguna na ngai. Batilanga mitambo nzela nyonso baluka vi na ngai ebeba o. Likamba kokane simba kate toujours nzambe akosukisa o. Mokili monde ya surprise mama ngai na yebaki te o. Baninga na komisa bandeko nde banguna na nga. Batilanga mitambo nzela nyonso baluka vi na ngai ebeba. Likamba kokane simba kate toujours nzambe akosu. Place Moscow presa lele ya kinga pena mona oyemba na baluki. Place na ebeke, place na okoti ça fait chuki na motema osepela nango. Parce que le roi nzembo na mona ngwela ka nature moko na ba Adamo awaseli koli ya mbuma eva mona na ngai. Abona ngo ba nature moko. Na ba libala o libala tuna ntango ma sona kwa ngo ba nature moko na binzembo pona epate fona c'est la trois nature nature non ya papa formidable na saleli bailo na saleli pepe kale vous comprenez pauvre papa formidable alinga la créativité faut à la génie créateur vous comprenez faut savoir créer au cause de la limité presa beta Brigitte Pai soufflez maman ami Kapangala soufflez maman ngabite ngafuna ya Brigitte Pai soufflez maman kuto skufuna ko pepe kale ami Kapangala yo fozabi ami Kapangala Picho place à memengo sko fozonga sko so uti kuna yo sko zonga fozonga maman yo donc sembala moko rapidité uta likolo ko koya na se presa bia tina mutema bena yokipe na fwani na mutema nengeloba ponga na kambise mona tamba alo kamba simogi mbangu ne makambo presa na habite bikorino oyo kenenge nini bwana micro bikorino akte akelo ngazo yemba na epe mei na na showman on comprend Michael Adana show na showman na epe na pembe na bibi na tie bikorino ka habite juste sa gamme azape na nakata guitare chance pesa melangai na nakata wenge banda na kota wenge première fois to solo na prise que to solo litembele kota no parler on vandi a leader on comprend Michael Adaya masana atigela charge on vandi bena boya Michael Jackson nature na monde bana baza dans na bengi masa pourquoi baba même nature Michael a showman vous comprenez balita bembo ba showman vous comprenez ba nature wana ba rocker mbara nango po presa rocker ambeta rock ana fo rock abeta la musique rock musique à show bu na dai pena ba de kunta na pena na petit presse mbote première fois na play moni na bo na MB disquete na c'est que $700 na jour à test na yo Abubakari yono nzamba ba mungu abi mutapesa ida osala machine mbongo moma imakosa machine mbongo yimtapesa ide na ngodo azanga alarte apesa nga 500 na podium Sankara de Kunta otocho kunda grand frère na biso papa polu tunanga ya ochodai donc Sankara de Kunta pesa nga fei 100 balles na podium. Mais est-ce vrai que Blanchard Moussara papa na yo je rappelle akenako lukawe rakeno alungula yo na maison mère pour ba garder relation na wondenge sala
Non, 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 faut eba, aza perte. Aza perte, vous comprenez. Au moins, il m'a mbolo, babino bo comprendre. Au moins, il sort la miroir. Image aux hommes dans la carte miroir, ezayot. So beti le coffee, image en TNT yoka passion to yoka. Parce vous comprenez, nga miroir, so musaka zo mitana na miroir père na nga mimo na kata mo na minga. Donc so ka zo bundisa nga yo mi bundisa. Nga peso na bundisa yo na mi bundisa na sens nini. Au moins na proverbe to loba. Moto asala ke yo zala en vie. Yoko sala te ke yakufa. Vous comprenez? Vous comprenez? Père, peut-être on comprend. Na proverbe to loba sus oui. Na roza la chemin tam souffrir beterelo mobo na répondre on a banenge mo boy. Comprendre? Veuillez faire comprendre. Nga na lukande tam susu lobi konae. Par rapport à l'issue au lobby wana mtu sala ki yozala envie yoko lukate ki yakufa vu que yaza ndo lobby mtu sala ko zala envie a fréquentant milieu musique ya wenge liboso na ota muso keno ko zana na wenge musique ko sala ki ye akufa yango ta muso azo éviter déjà mabe wana. Non 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 non, c'est pas comme ça. Ben na pensée na ye ko yazana ngo zala rapena ke blana il faut abeta na BCBG. Comprendre? Penser na ye mukolo ya ko décider atika marama musique muto ya ko pesa papa chéri ero décider na âge mo kete atiki milieu musical muto ya ko pesa papa chéri pour alongo papa chéri sentir trouté et osala blana pour ça sera déjà d'accord dès le départ na carrière musicale là. Bon papa mo ta pesa mo na toute chance mais ce que mo na ba d'accord wana te zala pour à protéger nga na ke groupe mo société na penser na ye. Or que babota ramona babota mutema te yoko sala yese menga lingala ngai facile to campus bel campus vous comprenez air départ à Gino Salami Caporé Juma sana place à na chez Salam air départ à Gino Salami ba recommander maman BCBG recommandation ye o moteke petit noir na komara banzembo aza noir bani banenga ba isoda na mone la raye. Papa chéri ka matanga na bisa kutaka. Pour comment rappeler banzema. Ouais papa chéri ka matanga na bisa kutaka. Ngane na beta na matanga na banda na ba chanson chrétienne. Katina maboko mayo na ekomi bomba sembola loboko na yo na bomo inanga okolo Yesu. Donc comprends. Akutanga na beta ba deni ngonde emona yeba na mukili pe boita mususu. Comprends? Nde moneta madilu na mbala bandela ngo dei na biso ndo bana nzimo madilu ya lelo vula libana se mabela ya ko mona mawa ya tikanga na boloko ya tikanga na bwala aya yoka papa shira yoka ya recommanda ke pe chufa zala père pa yo négocier blana en tout cas il faut BCBG na bi en tout cas père ngai bango tu baba père nga menga nga maison mère numéro à ketch na nga la ta 43 vous comprenez BCBG ou à 39 et soanga. Mais pourquoi pour na karobi que non il y a bomba que tam sus pour recommander toi payer ça comme cadeau il y a dernière carrière na wenge BCBG mais les on est na salon émission boye et comme il a déjà passé déjà na salle émission na Blanchard Moussaka déjà alobaka bato nyonso ba salle émission ba yamba yo ndongo na maison mère pour na bango batia croire que plus jamais ba otikalo yamba Blanchard Moussaka. Oh non, vous comprenez la philosophie. Moussaka c'est un philosophe. À la même nature, na ba Zamenga, à la même nature, na ba Socrate, na ba René Descartes. Et la philosophie. Moutoro yamba blana, ayamba ngal souste plus jamais. Parce que c'est lui qui a vu les pères, a vu les fils. Jésus-Christ a tourné, Jésus-Christ a batuni Jésus-Christ. Bongo nzambango, azalaka wapi pa za ndenge ngabi. Ah kala wana bovanda kananga boye bakate philosophe alobe on est dans langage philosophique que o tu boko yo zwa shenga déjà bosala ki na edo makambo bosala neza mambonga fona sala dans le roi bosala na c'est bon déjà c'est ça nga ça ne bon mais c'est ça qui bonga nga singa na wera lungulo te non na tikalo mon message wana te c'est faux et archi faux à mon avis camarade patron na e Weranson kolo wenge kolo makambo a rosa te ga moni papa formidable ataleka impolitesse BCBG bako bomele pe boulot yo akei na yo na kati ya wenge muzika maison mais pas ba mastokuta ki obi chanson naza na ngonga mona comprendre te chanson naza na ngo wenge za ji atindi katisa kalba 12 za chanson sko naza na ngo 12 wenge za travail faut koka boulot on comprend chanson sko naza na ngo za na comprendre te na yo kaka
ke na wenge soko ye ba oyambo mabe ba osala mabe faiblement na yaki muta yebi no yo bien te a comprendre akomana te maman ko approcher yo o comprendre yo kutie yo faut approcher po ye na bi na proverbe to lobaka mboko vanda te po umelo vanda na pena tranquillité faut za muta mituna place ozo ke bata matam so za baza bakulu na ba olia o ozo comprendre ngana mboka sika fona tuna ba Nico fona tuna ba Bobby fona tuna ba chief na ngai papi kakol se bondo ya machine du Congo surtout eza no papi surtout Nicodème surtout eza papi kakol se bondo ya machine du Congo ya mais c'est un imba aza biso ba te ba chanteur ba choriste ba musicien ba instrumentiste on se comprend surtout Nico te surtout non papi kakol se bondo ya machine du Congo il faut na banana po yem ta misa répertoire bo répéter le auto répéter bona papa formidable azonga na simatoni Kakol, pour les hiérarchies, nous avons travaillé. Boulot premier ministre au salaire, on était Félix Tshisekedi Tshilombo mon notre président au salaire. Nous avons un rôle, on a respecté la hiérarchie à mouvement. Nous avons Papi Kakol c'est bon de la machine du Congo. Ayambinga kitoko. À part non qui chef, à celle non qui papa leki. Vous comprenez? Tolongwe wana Igo Sente Katafumbo. Papa 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 papa. L'homme de Ige Malongi, hein? Esika Ige Malonga zana boina koma nzungwa kala. Oya tali dusu nanda kwa vandu mame. Na kozale karte na lingi na zala nzungwa paka. Putula mama tembele na zonga na mboto. Bawayo baroba ko umeleza kopola. Pembena Ige atana gumeli na pola kati. Naza ilamba atana poli na mai. Ige motekola koka usana zonga na nzoto. Ige Malongi papana ali na mishka. Boyo kanga na société. Oyo aebike azangaje. Donc tamu tachenze mo kitoko ba ya minga siko na mouvement. Kitoko. Tolongona bikorino makaba yeke. Hein? Guitariste le plus beau. Je confirme que guitariste le plus beau d'Afrique centrale depuis Alain Makaba tika mamba guitare. Na ba Didi Masela ba guitariste a kitoko. Eza bikorino makaba misapia soin ayaminga kitoko. Na longwe wana n'est-ce qu'on attaque chant. Hein? Attaque chant. Nicodème l'homme de Kokoko. Masalanga Nicodème l'homme de Kokoko Emeli. Papi le roi carte illimitée formule sous comme taliki roi Maroc na $1 na compte bancaire. Ba policier Maroc ba luka kaye pour comment ko le caro na la. Vous comprenez? Abima susté pas comment qui m'attaque série. Ba José Nom Meka premier ministre ba envoyé ba HPR de ba Junior Mosoku prêtre. Bon ba ça musala. Vous comprenez? Do ba yaminga pena envia ba masalanga ba Arnold Basele, ba masalanga ba parfait d'hiver, toza bien ba Bobby Ronaldinho, Mobala Pembe, ba tout pena qui n'a surtout ba danseuse na biso ba Sarah, banani donc kitoko quoi. Tu penses que ndo côté maison mère ndenge zara na loyal na ntango bikita ngstero tuna yi conseil pa ba mastana yo tuna ki conseil mais ndeno kenda si so ki tan ko pema. Tu penses que so okota ki na tan wana o wengeza la ki liboso o tuna ka conseil pa ba mastana yo nando côté lelo o je pense que na bon moment to aussi moi retard mke par rapport à makambo ndenge zalaki monelo robiso bata mokili to comprendre raté miso nzambe lito ya nzambe za lito na biso te miso nzambe za miso na biso te biso c'est la montre ya o ezana 1 na 12 mais nzamba c'est la montre wana te parce que bible ezoloba Jésus Christ alobi 1000 ans pas nzambe zara un jour depuis Jésus kenda tilo to na deuxième jour. Depuis Jésus qui est sur le deuxième jour. Zamba va mettre dans la circonstance. Zamba ebaki. Il fallait la zamba. Pour de ça la zamba doit comprendre. La zamba est portatif. Vous comprenez? Oh va perdre la zamba est portatif. Vous comprenez? La zamba made in wera. Quand on dit portatif. La zamba est dans la toilette à wera. La zamba est dans la douche à wera. La zamba est daye mukolo wera o chamutuna sende la zamba est kufi. Vous comprenez? Pour ça, la samba playa. Mais comment la zamba? Vous comprenez? Mutasombi yango, ata komi liboso nango, oh, mu pepe TV. Bando ben nango la zamba est portatif. Vous comprenez? Oui, on a débloqué. Vous comprenez? A débloqué la zamba, pour code, kakaka pouf, et comme portatif. La zamba est comme kitambo, pandal, nini. Vous comprenez? Place où il y a le bon, Blanda Lelo, Awa. La Zambie est comme mais au moins, quelque part, au Koba Pesa égoïsme et Awerasson, durant tous les temps, Awerasson a su et tout le bénéfice Awerasson à la Samba Playa. Est-ce qu'il y a quelqu'un frère en attaque pour na Fania Wenge musique à maison, mais sombre la banque place où on a pensé est-ce que Awerasson a une capacité, il y a sombre le pan, peu importe les coups au Batiaki.
te omoni elo mo boye ba te ba Weranson as ambassadeur de la paix. Comprendre, papa formidable as ambassadeur de la paix. Est-ce qu'on dit un ambassadeur de la paix à cause de parcelle conflictuelle? Après ba comme Wera, ambassadeur de la paix, papa formidable, ba comme qui est parquet pour abando sambela. Le pan on a famille moro boy o sera botoli yango a gagné procès ba on a teka gagné procès ba botoli ba on ba kena choc. Est-ce que ça sous soupé pour battre ba ozana kimete c'est oza soupé vous comprenez boy kozoki ça vous comprenez miso nzambe na miso na biso eza ndenge moko te là c'est la fin qui justifie les moyens to vandi bobu masananga junior cameraman le plus beau il y a YouTube, il y a chaîne toi YouTube junior mboy cameraman le plus beau hein moluba Valère quoi bou à côté de bakuluna baolandanga abatemi na palais vous comprenez biso osambela la force ko bakuluna ba batonso jinombu ya côté boy yebisanga siko to rondi mato to boya soto wanga musaka soki to wanga ni to sa lisumuti mais so peut te livrer non non assistance à personne à danger ozotimba et combien infraction vous comprenez nzambe likolo l'état na se bu to kosi mais to kosi po e bomate mais to kosi po e sauver. Tinapeli tomba yango toloba na proverbe tinapeli tomba c'est la fin qui justifie les moyens biso talara misu car moi utaki boys et père de frères et bomi maman mo ma payer tout timir maman na ma pa kufi OK quand sur les cas qui bat la match à Barcelone Real na ko basé belé et ngebo ma plus de 100 personnes mais bomi maman na ma pa mu chauffeur oza mabe nzambe bela maman biso utima ngenge ngapela cho sambela bomi kakaye oh nzambe biki 600 personnes pas bon maman. Jésus-Christ s'est sacrifié la croix pour le monde des Allah. Voilà, les temps soufflement mouké ou ça peut déjà liste nayo. Je profite pour dire que nous avons reçu pour vous l'artiste Blana Moussaka, c'est le fils biologique de Blanchard Moussaka, les paroliers, et question de parler d'actualité concernant son adhésion au sein du groupe Wenge Musique à Maison Mère. Nous avons reçu pour vous. Grand merci déjà à cette grande équipe de cette émission. Grand merci à Junior Mboué, la presse de vie. Grand merci à M. Réfin qui sont, sans oublier Papi Kelly. Et je tiens à dire un grand merci également à M. Malila de London, les champions Zaka Kamoko. C'est l'unique et les seuls sponsors de cette émission. Comprenez que dans la plateau émission micro populaire avec le vôtre, je fais micro Téléphénix, toujours dans le cadre de vous informer. Blana Moussaka, dans le sentier qui Blanchard Moussaka, Ezobima. Il y a un moment dans le big, via Evisibino, où a tourné na Blana tourné na Ngate. N'a pas na buena, tourné na jamais na Moussaka penza. Oui pour l'année. Oui pour l'année. Tout ça magambo ya lingi. Weranson abimi na ndule, bato FC Kester et comme il t'en faut paiement. Parce que voir na webimi na we pour voir ya we rendre bimisa wenge voir ya we ranson papa formidable le big boss yende bimisa wenge abike faut paiement pour na nini pecho na zayo déjà ba c'est pecho na zo mona na wenga yo zaskona winga nga na showman nga na showman tu as até sans pareil nga na showman na sens que na natira bangia mama kanda we ranson natira batasho vous comprenez nga pe na timbre na ye mais na sangisa ngona kinga epesa rasko elo mobu ceux qui nzembo rola motema na koma mboka étranger bolingo nanga ezangi mokanda yango ba refoule ba sentiment nanga na kati avion na kolela na kati bakobenganga parisien refoule ya bolingo na yo golfe kizula nazanga ta réponse ya kopesa na yo chérie. Question na yo bolingo tunaki profa sentiment 1 plus 1 à love ikara combien Moscou na suka na bandaki wera motema na ikara combien Moscou nga comment est-ce que peut dire aujourd'hui que Blanapé na ba musicien à génération na ye ou l'équipe 5 c'est omoni komiku mise ezama bemi kitsanza momatsa on a proverbe to lobara andimaka nyoka mafarine andimaka nyoka manafo pour ba pese valeur ba teke likolo mesa ozo comprendre passe ya mulangi amonaka na kati ya four à bouquin ndelo aza valeur pe likolo table na boîte na bar ba pese respect si ça no masanga na kati me bouteille ko bwaka kwa ndima ko souffrir na kati ya four pa ma bouteille na ko loba ni so mi kitite nzamba so mi kitite nzamba otombolote na loba na l'équipe ba massa non ba massa ba sara blona bango bien sauf que ils a valeur ajoutée. Je comprends. Valeur Morobo et s'ajouter. Philosophie Morobo Baksami. La génération nanga. Vous comprenez? Bah ministère philosophe la génération nanga. Basé belete. On va parler sur philosophie. Vous comprenez? Ndeto loba. Tanet philosophie aussi. Na bon. Bah tout toi poto boss répondre à une question na WhatsApp. Na plus 243
90 649 54 86 plus 243 90 649 54 86. Question pour vous. Azana 50 000 mabanga na osala émission mon obo araye. Obo ka mutu mususte. Ba fena nga ba pichumbongo ba makambo ba tonto lusanga. Na biboy. Moto la linzala mikolo ebele. Docteur alobi soko liete dans 10 minutes ozo kufa. Mais biloko se présenter devant yé. Eza obangi ba poisonner mbo azobe la rage. Vous comprenez? Ali à toi ça là nini? Ou azana réponse agendo lukanga. Non, Blana Moussaka, non, s'il te plaît. Moi ça oza collection sika makambo. Claudine Kinwa mais c'est refait qui sombe place sur ali suka oza philosophie sikatani na tani makambo. Ya Bible na kore sangani na nyongi. Ba livre tout sacré sangami na ratsa mutu nanga. Ta messe sango eza messe la plus longue du monde. On a big Gimalela le prince de la ville. Suka Gimalela into contrôler makambo. Maman Claudine Kinwa na benga kolo wenge. Vous comprenez? Kobo sanataire. Nina na préparatif ya nzembo ono yimbela mampata na papa Noël. Na betaka histoire nango. Sylvie Nanga, CDJ, vous entrez chapeau Nanga, CDJ, Diamoyo, Soukara Chadon, la bombe Nanga. Voilà, puisque nous avons réussi, la qualité artiste et musicien, chanteur, nous avons désannoncé déjà une mission, et puis nous avons Tikayo, et au bois qui n'a plus au yembi na simato au yembi na so tsiri na bina mikoko na mekape no elengi boyoka s'il vous plaît na yoka telengango en tout cas na panzano pe ba mabanga na ngai après to yemba po mungongo esenga te po yemba malgré to cholela pululu to cholela grand frère ya 140 kuta ba voza casser mais le roza boulot na biso do to msinga 5h. Vous comprenez? Faut na yemba na no bora no ba mabanga na ngai Nes Makadi diata ba ou papa na Jonathan Saint-Valois de Paris 16e Jonathan Mbesse Ouazak, papa na patrio, Jonathan Mbesse, grand frère à Baoué Ranson ya Liboso, papa formidable. Jonathan Mbesse, papa na biso na boki Ombote, na boki na Jean Matundo au-delà de la fortune, na boki na Yuyu Clinton, maman présidente, na boki na Nagler Boueboué, sexy boy, na boki Exi de Paris, Chouchou Luambo, na boki Pedro Augusto, mobala motema ya maman Nadine Kina, na boki Charlie Adjanga porta motema, souka na rumba vena ngabe bolandango, yaza petit frère awe raso sura minze momo porta motema, na boki vena ngai Jento Sigalo, na pesi mbote Sigazali, na pesi mbote na Nanou Monsese, Eric Mandala docteur des ignorants, Angèle Lombolo, souka na chana kati ya disque, Siwa Molex Aigle Noir, Belinda de Dewade, na boki Lucien Mwangela le champion, na boki président bienvenu, Medina na boki Cédric Golden. Versailles, Naboki Maître Blaise Bekwa, champion olympique, Naboki Bino Tou Ali da Tango, Naboki Bino Botrick Malela, Naboki Blaise Tessa. Place aux alliés, la personne mote suko venant na Royem. Mais avant Yemba, on a désannoncé puis on a là au micro Yemba. Et mes questions moi Yasuka, c'est l'un album formidable. Si faut que pèse tango en termes bien, pargende boré bien, Nzemba Ige Malongo Zobeta, Nzembo Bayembeli, Junior Mosoku. Et Victor Bosoku, baba ma passe la même nature, Junior Bosoku, Victor Mosoku, prêtre. Nous avons embellé, ils ont bêta, nous avons embellé golf kizola. Ils ont bêta, ce qui est partout, au Congo. Mouinde Pela, Mouinde Pela. Ils ont bêta, ceux qui bord à Diego. Générique, ils ont bêta. Donc, besoin de temps, les albums, les singles, c'est beau, de temps. Album, pendant la bique, pour l'anga, et bimi pas même un mois, mais l'album atteindre déjà 78% à réussite. Alors, vous comprenez, déjà dans la réussite, mon grave, donc c'est bon, et qui est bien. Donc, voilà, mais on rappelait numéro Nayo et puis on continue dans le Voilà, grand merci à vous, très chers amis. Vous avez suivi de partout dans le monde à travers votre émission Micro Populaire. Je tiens à dire un grand merci à cette grande équipe de votre émission. Un grand merci à Junior Mbouya à la prise de vie. Grand merci à Mike à la montage. Et sans oublier M. Papi Kelly. Et un grand merci également à M. Riffensky qui sombe. Sans oublier l'unique sponsor de cette émission, M. Malila de London, le champion. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Blana Moussaka, le fils biologique de Blanchard Moussaka. Et pour parler de son adhésion à Katia Wenge Musique à Maison Mère de Weranson de la Forêt. Voilà, Blana Moussaka, toi aussi, Sanabiso Nayo. Je te laisse le micro. Aussi, ça, au rappeler le numéro Nayo. Et puis, au Sali Kablo, on des arats. Au Sangse, Bisoka, Bakouleur, on a moi Kalayasika. Et puis, on improviser le mot pour la Tindika. Pour la chaîne Abiso Tindika, bête, Biso, le logo, tout ça, tout ça, quand même créativité. Voilà, d'ici là, portez-vous très bien. Moi, je vous dis merci et bye bye. Ah! Tindika, obiga reposer à faire on a la publicité, obiga photo sur la coulisse, mais tellement rasé bon.
Numéro nanga plus de 143 90 649 54 86 40 na loba na suka soki na lobi mabe bolanda na numéro nanga bo conseiller nga plus de 143 90 649 54 86 bo conseiller nga soki na lobi malamu bo encourager to na mona bino bo s'abonner na chaîne o tindika ozo comprendre na obanda no mo bana tira kala po to ya mamba tindika ozo comprendre na yakikotala yo jeudi na pourquoi na kuti lopango bakangi na bêtise honnête na frappe na porte oboyaki na yo kobima nzoko ozalaki na kati ya chambre ozalaki kotala foto roma na mbanda otikaki consigne na sentinelle soki batuni yo baloba ozali te yokoni okolonga pourkui tina okosambwisa ngai nzoto amama soki naswi mosusu yo moto ya liboso kobenganga ndumba fleur d'amour nakanaki na kabela yo yango atulelinga na loboko ekauki bapeti bakosekenga bolingo na bonzelaki yo libonza yango atulelinga na loboko efane nakomi kobela nasali yo nini moninga ngai kona lolaki yo na sinceri wana fleur d'amour nasuna nzembo nalingaka nasina wa lisekwi na ngai na maboko mayo loba liloba moko ebikisa ngai ye mami image tikala na bongo na ngai ye kaka ya mushwale ozalaki kopepanga ta moko maswa ebetaki loseba yetiki bolingo na biso ekomi na lake wana telefone do surtout ke mamba tindika to pesa mamba tindika vena ngai rifin kisombe suka vena ngai rifin kisombe papi keli na kosenga kaka na badiaspora nyonso botanda sheno yo badiaspora nyonso mbolanda tindika hawa nde makambo ezalaka yeza lokola wozontala nyozomona te melanda okotala mpo komona barealite ya solo tindika bosabone rife kisombe ngai bosabone papikeli ngai kulera mopepe mona na tseme shene tindika makambo azosala yezo mona na papikeli rife kisombe ya mwana kulera mopepe mona na kateme makambo tindika azolakisa bato bozomona bosabone pena shene na bino kitoko yango sebla na mosaka tokos